Chers internautes, bonjour. Tindika télévision et bandi. Bo sepela déjà. Bo bengana bana. Toko soda na biso. Ndenge zala kabiso baka mwasi pe tozali. Tolo baka na biso. Voilà, maintenant toko beta li solo y actualité. Boyebi ke relativement na actualité matata ponyo ata déjà na résidence surveillée, donc arrestation provisoire. Masolo ya soso carton à $10 bakosi fachi. Donc ba opérateur économique bakosi mokonza mboka ba ebisi ke ono tala ba taxe to futa kana batadi, c'est ce qui fait que tant to ya futa futa boina boy. OK, ministre de l'économie bravo, atini équipe ba ke ba vérifier lukuta munene. Donc manque ya bonne foi. Donc ba lingi biloko ekitate. Basala ka mona nko. Matadi etindi siko ba prix réel oyo ba futaka par tonnage na matadi. Boko yoka mawa. Donc basa vraiment expressement peuple congolais a souffrir, bango ba vimbisi ba bénéfice. Donc ba marge bénéficiaire ba kipakate de ba mona ngombe no paradis. Donc ba lela kabiso ba lela ka gouvernement contrôle kadikiasa ezalakati. Mais tala lelo yo fachi béton a ebisi bango te totala nanu pourquoi biloko mataka, pourquoi ba séchar ba biloko oye utaka na muso ba Thomson ba mbolongo faut te kama ba prix wana ba soso ba prix wana ba landela boy ba komoko sa bali ko kitsate omoni ba zwana. Maintenant loko la vérité e bani ke ba kosa kabiso l'état soit ko taxer ba prix o ezali réel par rapport ya ba bordero ba zui ba preuve palpable ke ba kosa ka gouvernement. Ah, maintenant c'est quoi va se soumettre na loi ya Congo ba côté kabiloko na seki bino bana ya classe ba kolia na récréation soso ya mobimba. Donc kuna ko maka boy so mo na fanda za boy aboki likolo aboki mukuru ya lipeka. Donc ekozala ne fête très bientôt awa Fatima la moko aliki na ye kitoko na sali émission ya lelo mingi pona entourage bataki ko entourer Moïse abwakisi batu na ye akala akezo batu ya sika bafakwa na bafakwa batu ya sika. Donc akomi entouré na bafakwa eza mawa boyabi bamoti bafakwa na bafakwa. Bon o eza Congo bato poto bolimbisa ngai batapoto bolimbisa ngai nayebi ke na mikili bolema na bilo miliki bokomo loko komela kutu te boye te rouge ke miliki et puis je mon écran au thé rouge oyo penza ou bien en portugais lait donc miliki yangoyo siko na Congo to lingaka nini yalo sa Moïse asala très attention batu bazo landa ye pona eloko oyo miliki ayebisa bango na mikolo mbongo ezate mutu no sa opesa information pesi meeting yebisa mbongo ezate akene makolo a tester bango Moïse tester bango mikolo yo soki mutu aye yebisa reka mbongo ezate akuna makuta leo makuta apana donc akuna makuta iko akuna makuta di okomona ndenge bakolela meeting ekosila bango bayebi ke soki bango bavek énergie bakozwa tout ça la bémission la énergie to ça ngo ya mbongo te boyebi to ça banda kala tout ça ngo ya ofele. Pourquoi? Pour na ba valeur. Mais même si on voit dans donc dona bayebi ke miliki ezakuna lete miliki ezakuna ngo baza kokende botala pour la sabino ke awa ezakane miliki Basile viens botala test hein vous comprendre que awa na mikili bana balemba miliki mais awa ezalaka miliki nde. Bon, tu vas choisir entre les deux hein, allez prends regardez
Parle avec ça. Bomoni, awa miliki. Te rouge balingaka ngote oyo, balingaka ngote ya ba pauvre. Alors, Moïse bandelo yebisaka bango ke akuna makuta. Et vous verrez comment ils vont disparaître d'eux-mêmes. Akuna makuta. Yebisaka ngani wana. Parce que ozo futa bango, ya mozo bana bato bimisa muscle. Dis Jackie, yo ko pesa na leso na Congo. Yo ko pesa mot d'ordre. Mot d'ordre la fondra na o ya te ko ganga zo ba Swahili chiluba ne mot d'ordre go lekati. Mot d'ordre a wana Congo mta permet ko pesa mot d'ordre Tshisekedi. Frère Martin pesa mot d'ordre combien de fois? Elle gaga te on a ba test do flatter. Yemo pa bi ça elote. Alors on la ka miliki tu vas disparaître. Gabi ya Mundala oza wapi akomi na Katanga. Gabi ya Mundala top model agency boluke na Gabi ya Mundala mbongo na yo bungaka mutozwa mabini kuna na Lubumbashi yo yebiti Gabi ya Mundala kitambo na Komoriko mbongo ebungaka okanisa ka batuti bakena kati na society abimi na Katanga kompa Moïse Gabi ya Mundala Tala top model agency ozoye banga lisusu na ba PDC bozoye banga lisusu bota la face babunga te mbongo ebunga kana ndako na yo Gabi ya Mundala ngana zoka mbongo wana oh lelo ye wana azopesa mot d'ordre oh botumba bozoyo ka ba propos est-ce que bozoyo ka ba propos ayebi ko sala maté parce que Aza Tshisekedi il n'a pas le sang tshisekediste aza na moté mot d'ordre ko lekate wala ka ambiance wenge ko pesa mot d'ordre fona na biloko yo biloko Tshisekedi aza na moté wala li flatterie ayebi ko soka no bibongo makuta yiko hapa toma accent sana donc muito obrigado toi ça veut dire là wabuni azwi abungi etakiruka banganda Moïse okomi mal entouré bon bali yango kaka boyo ka propos mot d'ordre bala ko pesa boyo bofongola matoyi boyo ka bakabebimi na maloba ya ndeko boyo ka kitoko ngai na yebla na mo flatterie. Mais il faut faire très attention avec certains propos. Yo même so de tumba kende. Ya okimati. Boyebite. Ya okima do tinda bino na banana na bakanga bino. Yo kende suko tumba et vous verrez ozate. Ya olimo. Ya ba touriste. Ça doit être matolo. Azo benda un peu pour vivre. Katumbi pesa bango siko oyo et vous verrez yebisa bango hakuna makuta leo hakuna makuta zwa langage yo kaka hakuna makuta leo et vous verrez so basasi un mois hakuna makuta bazana kaka na edit lobana bango hakuna makuta okomona ils vont disparaître obata wenge bakome pana yo bana kitambo bakome pana yo bana ngembo kisase bana la kitambo ngape na mwana kitambo bana kitambo bakome pana yo bana swede etali yo Moïse bon boyoka ba propos ngai te muna ba propos boyoka abi deux phases botumba boke pays du peuple baluka ndako ya Moïse nani ya Noël Tiaga Salioni est-ce que Tiaga Sali lo wana pona Moïse boko yo kapé Moïse azoloba lelo yemoko na tindika bon go to bana sikoyo boyoka ba propos bino moko boyoka ngaite boyoka o eza mutabeli bangi te po amaka ko inciter batu avec des propos diffamatoires botumba ngana tinda batu batumba déjà go Basile Kamwasi tindika bangoli to bengi sibino pona kofongola bino matoi na miso
mboka moko te bazo yango na poela pete mabele nyonso babundelaka yango tosengi na yo obongama koloba te yokanga malamu lukanyego yokanga malamu nangi nasilisa awa koloba te tozozela mot d'ordre yango wana ninga tobanga mutu te mot d'ordre yango député akatika loko monene banda lelo il faut toluka te bafanda wapi luka oyo bepa na ye afanda wapi toketikele lettre a député luka oyo badresse na ye tokende kotikela ye lettre olandi Noël Chani afanda wapi na hotel yebisa ko hotel wana toko ya ko luka Noël Chani poto tikela ye toko luka Noël Chani hotel fanda na hotel wana na chambre wa fanda wana to tikela lettre oyo voilà na kanisi l'essentiel la message na kingasani na kaluka na matete na njili na masina na kimateke na bibwa na sofandaka bongamba ndeko bongama ngana zalaka muta polele mama cache te tozana deux temps d'action tozana deux actions action liboso koto vanda wana kaka opeliska moto oyoki ngai koto fanda wana kaka moto loba he pelisa moto. Deuxième action. Peuple congolais Azaliawa. Peuple congolais Azaliawa. Ce qui peuple congolais Azaliawa, tokozwa rendez-vous, ya kokende ko visiter palais na biso. Okingai? Tokokende ko visiter palais du peuple. Biso na palais du peuple, Mbunzu. Thomas Sekeleki ya motu ya yango wana tozobanga mutu te bobatela kimia bosi mot d'ordre biso toza na état de siège te ensemble mobimba à partir ya ngonga oyo jeunesse est déclaré état d'urgence masekite de déclarer état d'urgence masekite bisika nyonso zali naza ko insister zala matoi na biso kofungwama bakoki kopekisa te moko ya bakongolais oyo bato nyonso bamoni ke agera province moko malamu aza na bacompétence na leadership ya kokama mboka mpo zala esila tozwa courant tozwa mai bakende bana bakende bakelasi batozwa bahopitau mutu oyo balobi bible lobi nkolo nzambe na lola nzambe ya okoko aperci vision pour na Congo abakise lié provision banda na botama na monana no homme politique congolais te asala bakamu minene na simplicité bandeko Moïse Katumbi a un problème na Tshisekedi te. Boyo kango bien. Boyo nangai. Moïse Katumbi a un problème na Martin Fayulu te. Moïse Katumbi a un problème à mon côté bandale le tilobi na Joseph Kabila. Problème ya Moïse Katumbi. Alala kate. Azo ça ba cauchemar. Kaka poete yokana nunga bien, c'est important ce que je dis. Faites très attention à mon loba. Moïse azo zelaté a comme président de la République poisson baba château. Moïse azo zelaté a comme tata mo konzi école poisson ba avion.
Moïse Katumbi Azana Nzalate pour comme président, comme milliardaire. Bonjour, bien, Azana Ngo. Moïse Azana Nzalate pour comme président, Aïba 1 milliard. Moïse Azana Nzalate pour comme président, comme Montiamon rebelle. Moïse Katumbi Aza Motema Mabete Aza la tête comme président parce qu'on va monter malam te Aza déjà Botika Kotumbola Mwana Congo Constitution Lobiboy Moto Mokote Bandana Linzaka na ye Tina Mosisa na ya moto Akoki Kozama Koki Yako pekisa mbotama ya Congo. Mbotama ya Congo ni goloba nini? Mbotama ya Congo lobi ngoloba moto nyonso. Mwasi mobali, moindo to pembe. Oyo na kati ya misisa na ye, makila ya nani eza kotanga? Makila ya Congo. Oui, ça dit première rencontre, to libérer bino avant Tokotika rapporteur Nabiso, attends un message pour un média, parce que trop ça fait média. Oui. Est-ce que Boyoki? Est-ce que Boyoki? Noël tiana lobi, ekozala malamu, na mutu oyo, akozala président ya Sénat, président de l'Assemblée nationale, président de la République, bazala botami na tata, botami pe na maman congolais. Mabeza wapi? Mabeza. Faut verrouiller mboka na biso, n'importe qui ne peut pas devenir président de la République, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, et puis nous diriger avec tous les secrets du pays. Ça nous rebête la moi si rwandaise. Oh boy. Non, tu vas te la mboka moti. To kabango te pona mbongo ozo zoyo ozo lia ozo kende chetemba ozo lia ozo bina o état d'urgence ya nini obo ya état de siège ya chef de l'état yo sali yo ya yo un individu bon boyo kalisusu ye moko Moïse ye moko alobeli pe vina ye ya papa na ye na ya mama na ye Bazil Kamwasi kini kamisusu banami baledi. Je mets tous les contrats que j'ai dit avoir quand j'étais très jeune, c'est peut-être, pour ne pas exagérer, pas moins de 70 millions de dollars. Et le papa faisait la pêche aussi, il était aussi dans la pêche, tout le monde était dans la pêche. Donc nous sommes le produit du poisson. Et le papa, il a fait fortune dans il a fait un peu d'argent, il a fait quand même beaucoup d'argent dans le poisson, comme tous les Grecs qui sont venus à l'époque, tous les Juifs qui sont venus. Quand Hitler s'attaquait à la communauté juive. Donc c'est à ce moment-là que mon père a dit fuir. Il a fui donc de Rhodes là où il était. Il s'est retrouvé au Congo, il est passé par le Maroc, tout ça. Et donc c'est quelqu'un qui a perdu ses parents très jeunes, à l'âge de 19 ans, dans le camp de concentration. Mon père, quand il est arrivé, il a commencé dans ses affaires propre, donc dans la pêche, il faisait la pêche. Ma mère a rencontré aussi mon père dans ces villages et voilà. À l'époque, c'est pour vous dire que mon père n'était pas raciste parce que pour avoir une femme noire, c'était très difficile pour un blanc d'avoir une femme noire. Il fallait compter vers les années 42, 43, avoir une femme noire. Mais mon père a eu ce courage-là et il était en même temps juif. Pour avoir une femme noire, c'était très difficile. Ils se sont rencontrés ici. Mon père est décédé, j'avais à peu près 12 ans. Et il est enterré ici? Non, mon père n'est pas enterré ici, il est enterré à Natania. Natania, c'est Israël. Je le fais de temps en temps. Il était aussi dans la pêche, tout le monde était dans la pêche. Donc nous sommes le produit du poisson. Et le papa, il a fait fortune dans
Il a fait un peu d'argent, bon, il a fait quand même beaucoup d'argent dans le poisson, comme tous les Grecs qui sont venus à l'époque, tous les Juifs qui sont venus. Quand Hitler s'attaquait à la communauté juive, donc c'est à ce moment-là que mon père a... Voilà! Nyoso wana to sangisa to chawapi na pubele, wow! Hakuna makuta leo! Leo! Hakuna makuta. Hakuna pombe, hakuna makuta. Et vous verrez, ils vont disparaître. Na asire bino. Moïse! Voilà bato balinga eloko, ba wala ndopo na eloko oyo. Mon père disait, quand le chien a l'argent, on l'appelle Monsieur le chien. Beaucoup d'expressions, hein? Quand le chien a l'argent, on l'appelle Monsieur le chien. Donc, il y a des gens mais, ici, monsieur, parce que tu as, Basile, parce que tu as ça. Excusez-moi, on regarde la voix, Basile, attention, hein? Fais pas de bruit, c'est bon? Allez, ok, c'est bon. Allez, viens. Viens un peu, viens rapidement. Viens, viens vite, vite. Voilà, donc quand le chien a l'argent, on l'appelle Monsieur le chien. Donc voilà, oh, moi Nantsuka, vous voyez, hein, moi Nantsuka, Basile, Kamouassi, voilà, allez. Dis bonjour là-bas. Bonjour. Voilà, allez, rentre. Ok, donc, il y a dans la côté maternelle, moi Nantsuka, voilà, ok, donc c'est juste l'ambiance, hein. Sukoyo, n'ebisi binoke, bazo landande mbongo. Bazo kipe na bangoti. O etikali bazo kipete. Donc ce que raya on a sapat aye. Sukuli nga ba caleçon asukuli. Parce que là a besoin il y avait pas papier. Katuku bianza. Yange komisi bango luka batama. Boma. Papa, tu as mulubati. Muluba c'est respectaka. Muluba ta na mbongo te. Bobi balu wadana ngi muna sobantana. Obike muluba taza na mbongo te ko pese damage badala nzala pa boyi abina odameti pour na moi valeur comment zo bébé sa valeur aba luba boye monsieur comme ganga batu batumba ba pine on est makambu na yote yango yiko na ipen professeur Bope ala se ba ko rubanga mwana mama na ngambongo yo par bébé si na crédibilité ya batu. Muto zongo na kuzo kosa. Muto zongo na kimbongo na poche pesio liboma. Toko suki sana béton. Akilaki kinkoli. Peuple a confirmé. Kita. Nazo ni se ngoda image nanga na osela ngo fier ngam na salia. Mais na autorisation Eric Nindu wapsa nga badge na kedaki ko sala musala pour couvrir événement wa. Bato bazo senga ga memanga tout moment chaque fois memanga ka moi sipo sala musala. To aider bande ko ya présidence na danger te mais toujours salisa bango ka pour la visibilité ya chef de l'état. Bon la seconde béton pour la seconde fois na tindika kita kamwa si Basile tindika bangodi avec Fatih Béton. Victorieux. Comme il faut. Josué. Leader sans concurrent.
bokutana nga na bino lobi me na zamba. Hein? Na lobi. Lobi me na zamba. Boyoki nga? Lobi me na zamba. Plateau mobile. Lobi na zamba. Na lobi na zamba te pa we na son na zamba te. Na zamba. Ce qui zamba météo ici là. Baswahili basomba nyonso. Koma banda météo kufa. Ba voisin muzuri basomba nyonso na météo. Nyabande kwa matata basomba pe kuna baza kuna. Bon. Ngana bino lobi mena zamba. Na lela bino mabe. Bino tout. Christine Pinda kutana kisasa ai matanga 40 jours na papa na ye. Bakundaki na Londres, je crois. Azana kisasa. Donc bon séjour à Kinshasa. Christine Mpinda wetu mama présidente ya MDDC mwetu kutanizate pona okota zamba. Okota zamba. Lobi na zamba. Botikala bien. Et yo vos apaisements Fachi a besoin na deuxième mandat ya pepele. Soso ekolia na récréation. Nzela tolokota mapapu na makolo soso, je vous assure. Ma soleil qui est déjà bien. Lobby! Nazamba. Bye.